Président Félix, acharnement contre l'Église catholique. Le 1er mai, à 2 h du matin, bayan droit, ba force du progrès, ba côté là qui basango, na église, ya Saint Théophile, na Kimbantseke, et moko aza gravement malade, babetaki machette na mutu, et batongaki na 17 épingles. Wana nyonso eza po bato ya église de réveil bazaki na réunion et babengaki basango baya ko participer na réunion wana po bakanisa ndenge nini bako changer constitution et basango bato ya église catholique baboyaki ko participer na réunion wana. Et ndenge baboyaki yango nde esalaki ke batindela bango ba milice na bango ba force du progrès po nde musala na bango. Kabuya lobaki mutu nyonso akosakana na pouvoir na biso tokokabola minduki e biso nyonso toyebi ke bakrea ba milice na bango ba force du progrès e musala na bango eza ko traumatizaka batu, ko créer terreur po batu nyonso babanga bakanga minoko balobaka te. Et ceux qui osa contre pouvoir na bango batindeli yo bango babeti yo batraumatize yo et ceux qui balingi babomi yo po loi ezalaka po na bango te. Baboma wampanga na 11 h. Alors lelo bakome ko changer kombo bango baosala mabe balobi eza bango te eza bakuluna te. Meme bakuluna meme babandi batu nyonso babangaka basali ya Nzambe, surtout basango batu nyonso babangaka bango barespectaka bango ba oyo bakotelaki basango eza ba force du progrès. Pour lelo basango église catholique eboyi ko supporter président Félix yango bozo sala bacharnement wana bozwaka batu nyonso neti bana te toza bana te eza ba force du progrès. Il faut boyeba bo comprendre que bokoki jamais ko contrôler batu nyonso eza na mutu oyo atele makalobi nga na ko garder respect na ngai. Respect ya mutu okosomba ngo na mbongo te. Baza basale ya Nzambe batele maka place vérité ezali balingaka injustice te ebino botambula na injustice bosala makambo oyo eza na droiture te. Mutu nyonso ya Nzambe akoki ko supporter bino te. Botika biloko oyo botika ba intimidation na bino. Et président Félix Tshisekedi aloba boy, qui peut m'interdire moi, le garant de la nation, de ne pas changer la constitution? Et biso nyonso toyebi ke constitution existaka lisusu te. Po botikala jamais ko respecter yango. Na minute yo président Félix atambolaka na constitution na ye moko oyo azalaka nango. Et pourquoi kobanda kokende komata kokita botika ba acrobatie wana? Na minute yo mboka eza na maboko ya président Félix. Loi existaka te. Yende apesaka mibeko yende asalaka nyonso. Mutu apekisi pe azate. Biso tolingi kaka ya na yo na constitution na yo oyo ezalaka na se ya mesa ti yango wana loba constitution sika oyo. Olia kobanda koluka babuke émissaire. Et normal te bozwaka constitution na bino botia. Ça fait je pense à peu près 5 ans depuis loba ti lelo yo moko zarwa na mboka batikeli yo zo sala nyonso lingo tiaka loi osala la nyonso yo tia na yo ka constitution.
Mais botika ko traumatisaka bato. Et anormal te. Et bozozwa ba force du progrès lelo. Bazo sala eloko boye kokosa keza bakuluna. Te. To timbeli ba jena bino. Eza bakuluna te. Eza ba force du progrès na bino obo tiaka. Bakangisaka batu minoko. Boko kangisa batu nyonso te. Yana mutu abotama na ya lobinga penza ifona zala nanga libre. Moto ako intimide nga te. Bazali. Siko ba acharnement na bino oyo bozo sala. Soki bokomi ko exagérer. Omoni jour ba congolais ba kinois ba ko silika. Soki jour ba ko telema na nzela, ba force du progrès na bino ba ko kima. Ba soda na bino ba ko kima. Bokende malembe. Bo banga bato bazomona bino neti baza baba. Neti baza bababa. Jou bakotelemela bino. Boko kima. Botika biloko wana. Bokomi ko traumatiser batu. Batu balo bate. So moni batu na bilongi. Batu nyonso bazaka na stress. Esa kitoko te. Eya bien te. Boza na pouvoir. Kasi botika ta ko traumatizaka batu. Boboma batu na nzala. Insécurité epai. Mutu aloba te, batu nyonso bakomi bababa. Bobotiaka batu beba kataka bango machete koloba te ka machete e makamba machete bimela wapi na mboka na biso biloko wana exista te. Kitoko te. Biloko bio tumba ndaka tumbotu bio. Alamburu Angulu Yomona visite la tabac. C'est fini pour aller au crématoire. Moi je mange pas les. Toi tu manges quoi? Bio? Bio, direct de Côte Latifi. Avenue là tout mal numéro 6. Coco est jeune, vous y avez Sa moto sikoyo. Papa Léon. Nazopelisa moto. Omona anopelisa mkoni vena moto makala. Il y a rien dérangé biso.